JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pe aza moto ya monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote Mopao JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci vraiment, merci bandeko na ngai, merci babone na ngai nyonso. Lelo ezali le 24 décembre 2023. Tozokota lobi na Noël, mais Noël ezobanda lelo na butu na minuit. Yango na ye na profiter na souhaiter na babone na nga nyonso na bino surtout oyo bolinga soda ya mikili bolanda soda ya poto. En tout cas, joyeux Noël na babota na bino nyonso, joyeux Noël na ba famille nyonso bisika bozali partout au bolanda ngai nzambe alola apambola bino. En tout cas tokota na 2024 toujours dans le Seigneur. Nako présenter ba meilleur vœu na ngai na bino nyonso na biso nyonso. Message ezali concerné na bino nyonso o bolanda soda ya poto na ba oyo botala ngate ba oyo komantaka na ba oyo botaka ba j'aime na bino na ba oyo bozali ko s'abonner et puis na ba oyo nyonso ba yaka ko contredire. En tout cas lelo eza mokolo na bino nzambe alola apambola bino vraiment na ko souhaiter na moko santé ezala malamu ba vœu ya prospérité ya longévité. Et puis surtout vraiment ndenge tolobaka souvent que eloko eleki motu ya santé ezate. Donc eloko liboso santé ezala malamu na biso nyonso. Bandeko na yo beta lisolo moko ngai moko na vivre na nzela. Ya on a lobité ba masolo mususu ezali photo betaka pour bato bazwa conscience. Alors avant tout na olobana na bandeko ba onu so limba liboso ya ko mona soda ya poto ya kolanda ngai ya koyoka ngai bandeko ozala malamu mingi to continuer ko s'abonner pour vous allez ko s'abonner en tout cas nzambe alola pambola bino vous allez ko s'abonner et belé bo continuer ko s'abonner bo continuer ko tia ba like ba j'aime et surtout bobo ça n'a raté ko cliquer la cloche de notification ou ezali ngonga ya mukeza kana mupandi so aussi si ko s'abonner ou activer cloche de notification et ko permettre yo ozwaka ba émission ya soda ya poto rapidement na minute on a tché mbala moko epai na yo ekomi. Et ça peut en même temps ko faciliter la tâche ya ko partager kana moko bandeko na en tout cas merci na bino surtout. Bandeko na ozala mulaite na ikaka na beta lisolo oyo ezwinga na nzela na bandeko kende entraînement pour biso to ba sportif soda ya poto. Na aucun entraînement, bandeko na ngai namoni mwana moko ya moke ya mobali na nzela ye moko na voiture na bandi kolanda ye na sima pona moni mwana moke ye moko na sachet na maboko natali ndenga zali
Nabite, moi, na mkena héros yo, boyebi siko na poto, 17h, et comme moulili. Bandeko. To partager. To partager, vraiment, to partager, bandeko nangayi. Na lingaki pe na profiter avant de continuer l'émission. Oh, on a précisé le mot bakba autour nangayi. Pour la Fiston Pelende. Fiston Pelende, Radio Lokole, bandeko bola na malamu, azali, tozali en collaboration, na soda ya poto. En fait, mes émissions nangayi, oh, azali ko publier, et ça va corps nanga. Bozoye mabete, botala ba abonné, botala ba viewté, ezali accord yanganaye, puisque c'est mon ami personnel. Tout ça qui n'a émission directe, et d'ailleurs, na ba abonné, et d'ailleurs ba view, et comme ici na place on azali, n'est pas ça qui direct, na des shows de Nar TV, donc, bah, on est sur le bazali kaka bateau yangai, ce qui bomoni émission nangai pa na bango, bozoye yango mabete, ezali accord yangai na bango, mais mingi, Fiston Pelende, ezali penza, oyo accord yenanga ngana ye, y a pas de souci. Azali ko yiba émission na ngaite, azali ko utiliser l'émission na ngai par intérêt te, ezali ndenge to yokanaki ndenge to zali ko sala parce que azali en même temps quelqu'un de bonne manière, quelqu'un de bonne mentalité, ma comportement na ye malamu et puis quelqu'un de très gentil. Donc voilà. Bon, je vais vous m'abêter, ezali ndenge ngana ye to yokanaki. Bandeko, na oke na lisolo oyo, ba maman, ba papa, eza masolo ba congolais. Les parents congolais. Tango na oloba que bozaka ba responsable, bokenda kotika ba na classe, bokenda kozwa ba na classe, parce que tongo ya lelo na poto, boye bien ou bien 7h, 8h, voire même 9h, ezaka butu. Siko mwana yo ya 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, voire même 8 ans, moins de 10 ans. Bandeko nangai, soki ozali na possibilité ya kotika ye, kende kotika ye po malili et puis toana nbutu. Boyebi mboko eza malamu te. Bonandaki mission na salaki ya pédocriminalité. Donc ba pédophile baza ebele na mboko yo et surtout que boyebi ke na mboko yo bazali ko autoriser ba bolinga ba adopter loi ya pédophile et comme nango normal. Donc, ce qui moi, il y a 5 ans, il y a 6 ans, 7 ans, dans le temps pour les moko, pédophile, moi, kangiye, to, moutoumouka, ma bega, kamoute, ma bega, kangiye, ah, bah, on peut essayer raison parce que, bah, adopter loi, il y a pédophilie. Alors, en tant que Congolais, en tant que Zaïrois aussi, na pour les Sabino, bah, on a besoin de conscience, bah, parents congolais, bah, maman nabiso, bah, papa nabiso, surtout ba maman na weta sete po bozala kabino ba kondi ya ndako. Ba maman bozali mitu ya train ya ndako. Bozali ba responsable ya ndako. Papa zala mingi te, mingi musala, kasi bino ba maman bozala mingi na ndako, boyebaka mwana tango nini azoka mutu pasi. Boyebaka mwana tango nini akosala fièvre. Boyebaka nyonso et surtout ba jeune fille na biso ya lelo tant azokota na puberté na ye boyebaka nyonso ba mama yango to senga abino bozala éveillé bozala mayeli bobima na buzoba tant soda ya poto la télé la rabino na télé la rabino pour une raison tout simplement que bozala éveillé botika kolala botika ba buzoba botika kofongola ka ba banganda na bandaku botika ko kotaka ba jigolo na ndaku botika ko binaka na ba TikTok botika makambo na ba mama na ngai so ikaka bana ba ki classe papa ke musala yo tire na ndaku na sima ofongoli TikTok obandi ko binaka buzoba na buzoba ko lakisa nzoto ba mama na ngai ezali normalité na moment oyo zo ngosala TikTok ya buzoba ko binaka tolanda ka ba rando ya buzoba tolanda ka batu baza ko finga na ba réseaux sociaux kende botika mwana na classe na tongo na poko akende kozwaye po 17h eza butu. Alors, bon na lisolo oyo. Na oke na entraînement, na moni mwana moka muke, a otambola ye mona sachet. Place on na utaki, na place na okende. Na bite na mwana oyo. Oh, na isa biloko yela ngaka mbala moko na comprendre na bite mais mwana muke boye mona nzela na lero oyo mulile ko mokota 17h mais mulile ko mokota. Na sachet na maboko, auti wapi, a okende wapi. Bandeko bolanda malamu
Et surtout, vous partagez vidéo, vous partagez, et comme la famille, nyonso, ici, vous allez. C'est très important. Et très dangereux même. Et c'est, voire même punissable dans la loi. Il y a ici, au monde, on a au Kanabino, location, on a au Mikanda, pour la intégration exacte. Devoir, valeur, il y a mboka oyo, besoin de respecter. Alors, moi, je suis au marché, au Kenya, je suis dans la voiture, dans le pandi, malem. Non, je suis dans le klaxonner dans la zone, pour Kenya, malem, tout, mais là, habité, na otala moi na oyo. Mais ba forme moi na je batté, moi na congolais, moi na mboka nini, ekolo nini, mais na Holanda ekaka. Na okende sima na sima, mais na moi na sali ata, 5 à 7 minutes dans nzela yemoko, au kende nzela mulai. Na bandi ko la ti na moni pela ke mwana pela do butu pela ko mokota nga habité fo la telema na epembeni na telemi na bengie hey viens voir viens là viens 2 minutes botala malamu oyo ko komela yo mwana yo na nzela yo yebité malgré toujours bake bosola na bana mais botala réaction mwana wana ya muke ayebinga te. Bolandanga malamu bandeko na ngai. Bolandanga yi malamu. Mama Rachel Poba oyo ya Val d'Europe na 77 ozolandanga yi malamu, landa malamu panza vidéo oyo commissaire yango na bandeko nyo surtout oyo baza ba congolais, ba zaïrois partout, surtout na beta c'était na ba maman congolaise. Moi na yebinga ite mais allié, na tout nié, na pisa na boso, bonjour, ça va? Abilama, oui, ça va. Gabi nae, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-là? Abilama, j'ai été chercher quelque chose. Gabi, quelque chose. Ça veut dire quoi quelque chose? À manger. Je dis, tu as quel âge? Elle me dit, j'ai 6 ans. Gabi, tu as 6 ans. Et 6 ans? Tu vas chercher à manger tout seul. Ils sont tes parents. Elle me dit, ma maman est à la maison. Gabi, qu'est-ce qu'elle fait ta maman à cette heure-là à la maison pendant que toi tu es tout seul dehors? Il fait déjà nuit. Ah oui, mais ma maman elle regarde la télé et elle m'a dit d'aller chercher du kebab pour elle. Gabi, ta maman qui t'a envoyé d'aller chercher du kebab pour elle, elle est en train de regarder la télé. D'accord. Et il est où, papa? Papa, je sais pas. Papa, là où j'ai été, j'ai vu papa. Et puis, je sais pas, il est parti. Moi, je comprends l'été. Nabi Naye, bon. Viens. Montez dans ma voiture. Moi, n'a a hésité, moi, n'a tout n'ingate, vous êtes qui? Moi, n'a tout n'ingate, pourquoi n'a pas dans la voiture na yo? Et moi, n'a tout n'ingate, question, mais monsieur, pourquoi vous me demandez tout ça? Moi, n'a a imba, moi, n'a fourni les portières, aïe, à côté, n'a qu'à portières. Bande konangaï, ma maman congolaise. Vous imaginez maintenant ce que Nazali pédophile. Vous imaginez ce que Nazali criminel. Vous imaginez ce que Nazali Mouto na enleva bana. To na bomaka bana. Moi na koti sans poser question. À résister pour tout. Peut-être la talika abi bon ndeko na muto moindo tika tamsusu voilà. Mais moi na il y a 6 ans, on a conscience mon côté que danger est là. A mati la voiture na ngai, na bi na ye, tu habites où? À la tsingai nzela. Tu as dit que na yeti maman na ngai bandeko na ngai nzela moi musika. To komi na immeuble mo babi na ngai, j'habite ici. Ngabe OK. Na garé voiture, na ke na kitisie to kiti, na kebab na sachet na kebab. Ngabe na ye on y va montrer votre appartement. Est-ce que vous vendez là? To koti pour tout te bandé ma escalier pour ascenseur dans s'arrêter. Tu m'as dit, on va te escalier na 7e étage. Tu commis, na vu moi na bombier si manangai. À la porte, il y a un dakou yangoyo.
naye na sonné une fois namoni nazoka dia makelele tant nazoka makelele na na kati nazoka makelele ya lingala donc lingala wana na ebalité soki ba osola pezo le na télévision na ebalité tant ndeko mwasi aye afongoli namoni mama moko ana zeli to baina liboso na français parce que na ebité so azali congolais ou pas congolaise na ebité. Mais, bonjour madame, bonsoir. Je voulais juste savoir, madame, vous êtes de quelle nationalité? Maman Gabi Nangaï, pourquoi? Parce que j'ai rencontré un enfant, mais je vais été colonisé colonini, mais à Epsinaïke avant d'Awa. Oh, un enfant, Gabi, oui. Vous êtes congolaise ou vous êtes ivoirienne ou camerounaise ou gabonaise ou togolaise? Non, naza congolaise. Gabi congolaise, il y a Brazzaville ou bien il y a Kinshasa. Non, je suis de Kinshasa. Bon d'accord, ok, ça tombe bien, on va parler lingala. Ngapi congolais. Ah bon, papa, qu'est-ce qui se passe? Moi, nanga, omoni nanzela, ngabi maman. Moi, naza nanda kutu, aza nanda kute. Habite, aza nanda kute, akendaki, akutana papa na ye ngabi na ye bon na minute oyo mwana wana omoni ne mulile koti mama omoni mulile koti est-ce que vous s'inquiétez que mwana zozonga te habite na banzi akoza na papa na ye pona tindaki ye akutana papa na ye po basombela bango na ye na besoin kolia kebab na bi kendo kutana papa na yo ngabi do yo na papa na ye bokabwana abi oui tout to kabwana ngabi mama bokabwana melimbi sanga me wasu na zemi ya nani? Abi me papa itali yotu ni mwe bapona nisu za zemi ya nani? Ngai mama. Parce que yo kabwana na papa ya bana. Mwana yo yeo na sima na ngai. Abomane na sima porte na bimishie na bile mwana o yeo. Abi osuye wapi? Ngabi mama. O papa kota to sola ngabi te to sola na porte. To sola na porte. Mama, na ina tali sholo moko. Omoni yo oza irresponsable. Na moi na télévision na yo eloka eleka na télévision na yo Olanda na yo concert ya congolais na autant comme musicien te. Ana na concert ya musicien mo congolais et beta ngo ya autant na concert na ye. Ya Olanda concert na yo tranquille. Otindi moi na yo ya 6 ans. Oza na zemi. Bokabona papa. Otindi moi na kende ko rejoindre papa na ye mais moi na il paraîtrait que à mon avis, papa n'a pas pété. Mais, n'a est-il que na moni na nzela. Ya on a récupéré. So il a dit ma bé, na ki osala moi na yo ma bé. Mais nazali muto yo, nazo réfléchir, nazo mona makambo salama, et ça madame muté, ya moto mona lelo que na ba CAF auto bengi caisse d'allocation familiale, na ba sécurité sociale, na ba assistance sociale, baza ko boto la bino bana, baza ko kanabino ba allocation parce que bozo respecter ba makambo ya mboko te. Intégration exacte. Maman nangai. Yo so na au concert mais moi na 6 ans autant na mulili ye moko. Siko yo na pabo kabwana. Otinde le mona papa. Mama. O izama kamuni bo sala. Yo wana zemi. Tam suka zemi yo ya papa wana. Mais bosi ko kabwana. Papa yaka bisusu ko swa. Aya tikyo susu na zemi. Est-ce que makambo eza normal maman nangai? Avant lignée na banza comprendre Jack na comprendre lisolo nenge zali. Poser les gens na moi goza ya nani. Soki ya papa wana kate. Le papa na yaka aswa ka tikele ba graine, aya asu ya tikele ba graine, akena ye femme seule, a boko la bana, a oza ba location familiale. Bazo futele ndaku, télévision tala munene, écran géant na kata ndaku, placement a ola na ye concert ya congolais. Mwana ye moko na nzela. Bande kunanga ba congolais. Soda pota loba ti. Au moins individu mo boye sans manière aya okota na chaîne, aya na ba commentaire abandi ko finga. Abandi ko finga sans que alanda contenu ya histoire ya lisolo, aya ta abandi ko finga te soda poto yo zo kota makamba batu, yo sanani. Nazal loi. Na mboko yo ba osenga na bino intégration. Oyo ba olobela tongo poko na makometali immigration. Na on sait le direct prochainement live
Pour expliquer nous malamu état immigration, nous avons mis assurance vie, assurance décès et puis assurance obsèque. Pour qu'on a vos athées, bino ba concert, ba théâtre, yango oyo bo Hollanda. Maman na biso donc na vandisi en expliquer na bi maman. C'est la première et la dernière fois on a mwana nanzela. Mbala si maso na moni mwana nanzela na aéro kaka tardive. Na ozoye na kena na police. Maman toyokani, maman mi kitisi pour aller comprendre que on a le la vérité. Ils ont la blague. Je suis pas là pour amuser la galerie. Je suis pas là pour m'amuser. Je suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Émission nangai, chaîne nangai zali, info, conseil. Et puis, n'a pas la vérité na sima. Si on a pas informé ma ramosé de kanamukili, na souka na on peut l'appeler ça conseil, mais on nous non le bas. Et ça la vérité, on a inventé. Pour ma maman, elle a sali, la loi est punissable, condamnable, moins de 6 ans. À question de kebab, yo vandina zemi nandaku, bien sûr que oui, mais autant na yo concert. Oh, on peut pas bima, autant on a moins ensemble, pour que sombi kebab na nous zongi. Yamo di kamuna ou lobake, ma maman na biso besoin conscience, ce qui n'a mobali et c'est si pour bolingi son belle la mandaku te. Bolingi son belle la mandaku te za faute na ngati. Mais ceux qui n'ont pas loin esili, bon la malamba maman. Ceux qui n'ont papa ya ban esili, tikaye akende. Ceux qui ont ça la vie na ye toi ju moi si mususu tikaye akende. Kokende kusanga bazuwa moko te kokenda kolanda te kokenda kotinda bana te eza rôle na yo te. Rôle ya papa ezali fois zonga na ndako aya ka kopesa oyo ya bana na ye. Ceux qui ont ta bana na ye mabe eza te. Mais kasi aya kolala su na ndako na te pour tikelo graine okomasu na zemi. Auto monde au salama yango wana. Ça dit ba maman bozo koka na bino te. Olingi femme seule, olingi femme isolée. Ba tikiyo, ba mo peso ba location, ba mo peso nyonso. Mais papa zozonga ngo ya koswaka yo, kofiba ka tondolo. Yo na kana zo bozika. Micro kaka. Oza ba mba na micro l'air nyonso, papa ye atikyo su na zemi, akena ye. Donc bino bozo mona mo normal. Mais loi yango oyo ba obenga loi immigration, yango ezo telemela bino. Et tant que été la bino, et ça, on peut se mettre en bande comme sous. Oh, bah, ça y est, peut-être, là-bas, ma camisson, bino, bozan, à un côté, ma camo, yoso, ça, la tête, mais, ne voilà pas ma camo, et baby, à cause de la comportement, na yo. Na zone ici, maman, on a là, na expliqué, rôle, na yé, qui maman, ce qui en a besoin, on sait, la course, il faut abima. Ce qui a un moyen, puisque dans la zemi, à quoi benga taxi qui est accompagné, to abengi na téléphone pour ba service nyonso et comment dans magasin na Carrefour ezali na Leclerc ezali na magasin belé ya minene ezali na Auchan ezali boli bisanga ba publicité ba magasin mais en tout cas ezali obengi na service wana bina bongo ba sala yo ba course opesi kaka ba course oli ba sala yo ba sala yo nyonso na yo tikolo na ndako service drive ba benga mo service drive ezali na magasin belé ya minene. Alors, ba Congolais, il faut beau la mouka. Boy, ba makambo etango na mboka oyo vandi. Ngata on a joué ko ba bino na ba bino, ce n'est pas que na yebi mingi to na yebi nyonso. Non, pas du tout. Na muke on a yebi na otala ke communauté na ngeza ya kolala, ya on a joué ko la musabino, na joué ko fongo la bino, je po mboka et baby. France auto yaka ya kalawana ba 80, 90 et elle sous ya moté. France et baby makasi. Et quand on parle de la France et baby, c'est l'Europe. Et quand je parle de l'Europe, c'est le monde entier. Tu n'as pas Canada, n'as pas États-Unis, n'as pas Autriche, n'as pas Australie, n'as pas pays asiatiques, partout ma cambouise ya beba. Alors, nako kene nako chité, nako souka na boyi, na lobi boyi. Ba maman, ba papa, communauté congolaise, na obeta c'était na bino ba maman, bozwa conscience. Donc, il y a na tongo, na classe. Ce qui possibilité zali. Ce qui possibilité ezali na pourquoi qu'il y a na classe. Botika bana oya ba 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ba kenda ba classe ba momoko, pour toi na hiver, ma lili,
et puis ba moula mike mike zobeta et surtout que tozaka na butu na erwana 7h 8h 9h et 17h na biso pe komi butu nani ayebi amote na mboko yo ba mama boyebi mais conscience na bino zo lobela bino loko te tellement que boza bato ba sentiment boza bato ba naïf boza bato ya ba inconscience ignorance yango boza ko continuer ba vie oyo mboko esengi intégration soko liko s'intégrer te bande ko ngai ba koboto la bino mikanda mais na osala na live na kolobela bino na live prochainement ba koboto la bino ba osenga bino intégration et le respect ya ba valeur de la France ya ba loi ya France et le conseil na bino yango na soko lingi ba régulariser yo soko lingi bandima à demande d'asile na yo soko lingi ba yamba na mboko yo bien sûr que la France ezali que terre d'asile mais bande na ngali ba makambo ezo changer to sola yango mbala sima na suki awa bande na ngali na yako beta sete na likambo ya kotika bana ba traîner ka bango mo na nzela ba mama bozala ba responsable ya bana na bino botikele yango l'état te les ali bino bobotaka bango bokobota biso bino nde bozwa responsabilité ya bana l'état oya sima na ba aide ya mike na banzito yokani na suki awa boteni nga rigueur te bozonga mabete en tout cas na osenga na bino kaka nde bo partager mingi bo partager vidéo oyo bo partager yango partout ba maman surtout na beti sete na bino alors na osuka awa na opesa mbote na mbangu na mama na biso Dia Odinda na ville Tanneuse na 93 ba mbote no ba biso ebele mama na biso Marie-Louise Ochindo na Amiens dans la Somme na 80 ba mbote ebele na pesi Fifi la plume d'or de London na Angleterre Grande-Bretagne ba bisou ebele et na kopesa mbote na ngai na Marjolaine na Viry-Châtillon na 91 na Essonne bande ko na ngai soki bomoni nga na obwaka batu mabanga ezala pona elinga obwaka te mingi ezali ba oyo bazolanda ngai ba oyo bazoya na privé kopesa na ba conseil et ça la pe mo madame kozala reconnaissant merci na maman na biso des valeurs merci na mona ki message na yo ezande boye soki likambo ezali toyaka koloba na ndenge ya respect nyonso alors bandeko nyonso tu oyo bozali ko contredire ba makambo oyo soda poto azoloba mabe ezate mais boyaka ndenge na ba argument pe oyo ekoki ko aider bandeko nyonso ba congolais baza na kati ya kidiba boyaka ko perturber bango te boyaka ndenge koloba so moni ke soda poto alobaki malamu te yaka na argument na yo na kati ya message na yo o expliquer likambo na yo po congolais oyo ayebaki te a comprendre likambo ndenge ezali parce que bozoyaka ko contredire bozoyaka ko mélanger ba melimelo ko mélanger ba crayon mais boza ko apporter eloko te alors botika mafinga botika ba commentaire oyo ya désagréable botika ko contredire makambo oyo bino moko boza incapable ya ko expliquer ce qui explique likambo et boza malamu mingi et puis commentaire na yo boza na valeur na basi to yokani bandeko na ngai na kosuka awa na kopesa lisusu mbote na ngai na sponsor officiel oyo ya JDK mopa mo conditionnel ya poto monsieur le maire le bourgmestre ya Bandal Afo Ndofula Mapuya na pesi mbote na ngai na Michael Josh na États-Unis d'Amérique na bosanité oyo nga famille ya Médard Kitenda na Épinay-sur-Seine ya José Mbambi Kitenda na Évreux ya d'Alliance Mbabu na Sévran Semeki ya moto Mama na biso Elisa Litulia na Sévran ba bisou et Belé sans oublier Kati Siamundele na kata USA États-Unis d'Amérique. En tout cas, merci na bino surtout Mama Mishka na 37 na Tour Bambote et Belé. Vraiment na suki awa to komi na prochaine émission. Ya Tati Malonda na Marli Gomon ba bisou na yo et Belé, on est ensemble. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.
Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.